donc on a zongaki vraiment ba minuit na tozali na réunion moko tozako sala bon Mireille auta yo benanga oui to solo na ye na yebisa yo déjà que nani Gloria to solo laki na ya bon sikoyo Mireille to solo na ye bon na faire voir ye que makambo azosala eza bien te abi soki opesaki mbongo epa kacharel asalela yo permis ameli yo azokoka kozwa mbongo te eza cop soki esimbi te ye mpe bamela ye mbongo alikelemba soki 4000 alobele omonte nga bise non eza bongo te il faut yeba ke kosalela na moto permis ezali crime na mboka soki Mireille soki nani isa Olga allo oui papa nazoka yo nde Olga te oui po boza Olga Mireille na Gloria donc ezosala mwa confusion nga biso soki Olga ko ofunda yo oyebisa polisi te ke kacharel amelaki ye yango wana tu etudo baokanga yo oza na bana mitano okende boloko babotoli mokanda tu etu abandi koyebisa ngo ndenge eza boye bato ebele balia bazokokosala bapesa bango ba 2 ans soki barenouveler te barefule bango tosalela bango nasalela bango na baexamen ya British tu etu ngai se baokanga yo puisque ndenge oza boye oyosala fraude eza bien te baokanga yo ana mbala na yo siko okomi avocat okoma kosala bato tu nga conseil na ngai yali oye siko abengi yo mpo osambwisa nga tu etu nga binga nasambwisaka motu te nga nayaka kopesa conseil omoni ndenge eza boye ndenge tosololi mbala liboso na record yo te nini te tosololi biso mbale ya mibale soki opesi solution te nakorecord yo avant na publie yango nakoyebisa yo donc ndenge eza boye eloko nazoyebisa yo fo pesa mbongo na ye o te paster nga nalingi kodile na ye te malamu na dile na yo ou bien na mutu mosusu comme ça na kobanda ofuta après un mois nakangisa mbongo napesi monga abi non nga naze pa bato nazotindola compte luka nano avance nano oyo ekomonana ata 300 ata 400 opesi ye nga napesi ye oyo etikali okopesa nsima yo koloba te ko dans un mois yango mo toyokanaki bongo natindeli ye nini a compte natindaki lobi na butu sikoyo na butu lobi comme tellement avant nabima nasalaki breaking news nalobi mpo bato ebele babengi nga sur makambo ya bapermis wana nalobi bato tout osoyo na bango nayebi bakombo na bino soki bopesi te dans un mois na otanga bakombo na bino ye Gloria ye nani Mireille auti obenga nga sikoyo avant nabengo wana auti obenga nga alobi opasta na regrete nzoka yalaki mpo ye nani Olga abengaki mpo osambwisa biso ndenge nini olobi otanga abi nalobi yango bien napesi conseil na bato baosala baventure mpe napesi bino temps bofuta bambongo ya bato so bopesi te parce que aza mère de famille apesi yo mbongo sikoyo yo ozoyamba fone te olingi mpe ozongisa te puis apart wana oza na bato ebele moto mosusu mpe afundi yo lisusu kaka yo motu moko epa na nga ozomona ozosala baventure ozosala bien te yango mona ngai napesa compte rendu touti tosolola na ye nayebisi ye ke fo apesa mbongo bon nayebi te ayebisi nga akotia oyo nyonso to akotia yo bwakelanga bacompte no déjà soki atieli nga natie epa na yo nayebi soki atiaki autant obengi ye mpe okoverifie ke atiaki autant donc na ngai napesa compte rendu nde makambo ezotambola. Merci pasteur, la confiance na vous vraiment merci beaucoup. Merci. Te likambo te na ngai mais côté na yo kuna nani Olga bobengani te Gloria ndeko na ye moko boye donc ndeko na ye moko boye donc nde abengani ngati nango Gloria abengi ngai ase plaindre mais toutefois azinga te nanda kotalisa ke mosala bozosala eza na risque soki lelo bafundi bino donc boza na peine moko eza mpe malamu te isa yango abi na conseillaki mpe ye mais toutefois eza nango namanga nga nafundi bango na leta te nga nafundi bango na mpa mosali na nzambe atalisa bango mabeni bazosala nafundi bango na liso nafundi bango na leta bongo nafundi na polisi wana ngo nzela komo ya mabe mais nafundi bango epai ya pasteur parce que amela kofaire comprendre bango ngabi pasteur vraiment bamoko te arikordaka motu mbala moko te aza mosali na nzambe aza motu te aza motu eza teke ntango kaka obenge mbala moko ale mamoko azwali kosite bakomo na no mais soki bozotonsa nde oyo azoloba te yango nde ekoma na façon ke akoma kosite bakomo na bino atalisa mabeni bozosala na publike bayeba mabeni bozosala c'est ça abi oke wana mpenza na raison na yo nga mpe na condamne yo te me bango nde bayoka donc bango baosala yango kaka mwa balingi basala ke non mwa babiloko bango bayebi paster bayebi soki toyebi bapaster ya minene bazoyoka mpe mabeni eokosa na l'église na nzela na yo donc bayebi valeur na yo te likambo te essentiel nga na bango tosololi mpe nasepeli ke acomprendre
azobanga po ye mo pasteur so record nga siko ko pesa na police bakangi nga abime atanga na record yo te na pesa na police te mukolo yali ba okanga yo kuma mozo sala ezali mabe na mboko ozana bana ozana nyonso komisi yango vie kopi basala yango vite kopi basala osali mbala moko tiki yo siko komi na ba permis yo na ba ya bosala na bato ba british yo mais ozo se exposer ozo se exposer na tuni osambela o na sambela na bima nga bebo ba pasteur na bina bima ba yebisa bino te ke fraude eza mabe kuna bamona kama bezo ya lobi pourquoi ba pesa ba conseil te batika likambo te yozala kimia na nga na peso compte rendu soki kaka tieli nga me texele nga ba compte na yo po soki atieli nga na tieli yo mbamo likambo te atiana problème te ozala bien nzambe abatela bye bye. Omoni na place oyo ebisaka bandimi boya na mbongo na kosomba sale boya na mbongo na kopambola bino na kopesa bino baprophétie soki ozosala mosala ya nzambe correctement nzambe akobana kosouvenir na yo nzambe akofuta yo omoni serole abengi nga nasengaki ye mbongo te nabengi bato wana nasengi bango mbongo te boyoki bino yo moko pasteur so bapesi yo mbongo wana azwa 100 livres est-ce que nasengi ye mbongo ye moko amoni ke mosala nazosala ifo afuta akaniseli nga soki apesi te na ocharge ye te me bino bokomi moto azobela pesa mbongo moto azosala boye pesa mbongo mosala moke mbongo ebele bozoteya moke me bolingi mbongo ebele bozoteya moke me masumu ebele bozoteya moke bandimi oyo bozala bango bazobongwama te bomoni awa nasangisi mondimi église de réveil na mondimi ya bima nazosunga bango bino boza bapaster kaka ya ba 4 coin de église na yo wana na communauté ata moto ayebi yo te na libanda moto ayebi yo te okata ata likambo moto moko te bible ezoloba oyo azolia na mesa ya nzambe azolia jugement na ntango nyonso tu yo kenda kotia maboko na yo na mosala ya nzambe pourtant nzambe abenga yo te oza pasteur akope ozolia jugement likolo ya motu na yo parce que biso nyonso tu tokoleka liboso ya nkolo mpona korendre compte ya makambo nini tozosala na baeglise na bandimi na communauté merci na bato tu bakopesanga confiance bato tu babengaki ngai en tout cas baniongo na bango efutami bato to oyo mpe bazomela bato bazoyoka nga bazotika bazoyoka bamisu bakomi vraiment bandimi oyo bazolanda nga po nayebisi bango makambo oyo bapaster na bango bayebisaka bango te nakolinga amitié moko sincère ke amitié ya kobatama mosali na nzambe yebisa bana vérité lobela mwana vérité atika masumu kodorlo te ete soki moto akimi koya na église oyo ngai nazokamba ngai na perdant te nalobaka yango ye moto aya perdant mpo azokende na moyibi na escroquerie na ekobo suite nango eza lifelo merci yesu apambola bino